La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Sali la famille mbote bandeko bolandaka biso mbote na bandeko noso bolandaka Xile Botelwa TV bandeko nanga bola muka makambu awa eza somo kaka nde nazo yesa bino makambu awa eza somo bola muka affaire Koffi Olomide na Diddy Stone toyebi te eske ezara problème ango o Koffi Olomide na Diddy Stone bawelaka eske eza makamba molili to ekomi makambu nini bandeko nanga l'air grave problème oyo eza vraiment ya koinda eza ya koinda bandeko na otela bino ba audio o bokoyoka awa boyoka problème ango eza nini na pesi bino mbote na kombo na Yesu mbote na bato bolingaka vraiment Xile Botelwa TV en tout cas mbote na bino bandeko bozalaka wana pona ko soutenir vraiment misala na biso nzamba lola a pambola bino kande tolobaka soki eza mbalano ya liboso okoti na chaîne na biso en tout cas ko hésiter te ya ko s'abonner ko hésiter te ya ko commenter ko hésiter surtout pas ya ko partager. Donc, s'il vous plaît, la famille, partagez biso na Facebook, partagez biso na Messenger, partagez biso na WhatsApp. Donc, meka penza ko partagez biso partout nzamba lola opambola yo makambo to ebite ba musicien na biso na bana na bango to ebite ezalaka nini ba musicien na biso na bana na bango to ebite ezalaka nini to mona aka vraiment papa moko responsable ezakaka vie na biso ya ngia de la forêt ou ranson en tout cas ye to tikala koyoka likambu te o asalaki azongisaki ekendaki ezongaki to yoka nanu te epa ya papa na biso we ranson ya ngia de la forêt toyoka nanu te me ba musicien batika lezala kaka ekendaki ezongaki mwana salaki boye ane ya sika solo ya sika na gavke papa na mai matali fertilité masse agrandissement de troisième jambe qui mobile esalaka te pe eza mukie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi ba mama pona ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to pe alalaka te tozali na solution na gavcare mpona loposo totikali nsima te vergeture babengi nduta bouton tache acné na gavcare baproduit bio kaka na
5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité Gavker Kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker okosepela kutu bana bayaki bafingaki papa papa silikelaki bana nayebi te bosalaka ngo ndenge nini na réseaux sociaux bokoma tina niveau ya boye bino na bana na bino nayebi te so bosalaka ngo ndenge nini bandeko na nga na otikela bino audio oboyoka nazotikela bino audio oyo boyoka bino moko boyoka bolanda makambo nini Koffi Olomide alobi pona mwana na ye Diddy Stone naotikela bino boyoka bolanda pona mwana na Diddy Stone makambo nini oyo Koffi Olomide alobi en tout cas eza pasi moko na yebaka te kozala nde bozalaka na public boende tindaka bino bosalaka bagisma wana nde tindaka bino boyaka kolobaka mabe na internet na bana na bino nayebi te soki ezalaka nini public kande esalaka bino bongo to ezalaka nini ezalaka nini mona komprenaka te papa otikala papa bana baotikala bana lelo baucho yoka likamba ya Océane Piana na Jibe Piana kuna ekomba makambo ebele oyo koma susu Océane Piana mwana ya Jibe te bona epsi bino tokoyela bino émission wana tokoyela bino ango eza pasi bonayebi te bozaka baparent ndenge nini o bolingaka komipesa respecte bino na bana na bino un parent oleki na émission ata yo na mwana na obolobanaka to bolobanaka te toyebi affaire ya Koffi Olomide na mwana ye Diddy Stone toyebi makambo wana ndenge elekaka Diddy Stone asilikelaka papa na ye pona papa na ye a changé le côté aboya mama na ye papa na ye akenda kobala mwana ya musala do akenda kobala lokola Cindy ozaki mwana ya musala na bango nde Diddy Stone asilikelaki papa na ye alors mwana sala manango na bana nyonso basi mwana moko ta mwasi aolinga papa na ye akende abwakisa mama na ye po alinga muto azaki kosalipa na bango mwana moko te ya mwasi jeune fille moko to otikala ko accepter eloko wana alors eza babilo mususu parent il faut oyeba ndenge nini okoki komemela likambo soki lelo mwana yo asiliki pona likambo moko bo tellement yo oza parent oyebi ndenge nini yako éduquer mwana na yo ndoko luka ndenge nini okomema mwana yo na ba norme na yo et non mwana amema yo na ba norme na ye na otela bino tolanda Koffi Olomide nayebi te pourquoi aye ko répondre boye na émission mwana yo moko mwana ya mutu te tango batuni yo ndenge ni Diddy Stone pona kokata débat yaka répondre kaka oui aza bien pona kokata débat yaka répondre kaka ke oui aza bien mais koya te oya ko répondre ba mambo ebele oya ko répondre Diddy Stone wapi oya ya Bercy to est-ce que muta tuni batuni po ba Diddy Stone ya Bercy to Diddy Stone wapi batuni yo Diddy Stone mwana na yo mais yo yaka répondre kaka aza bien soit na yebite soit aza bien esili parents za kabongo
tant batunyo yaka répondre aza bien oyeba santé na ye oyeba aza bien to aza bien te oza wana te po ya koyeba soki yo yaka lobaka kake aza bien esili yaka lobaka kake aza bien esili batu bana besoin te baya oyeba Didiston wapi oya Bercy Didiston wapi aza bien na yebi te oza na droit wana te mwana no yo oloba aza bien esi nango tikela batu bango mo bazwa confusion aza bien ndeni ya lobibo mais yo ozoya kobanda ko detail Didiston wapi ona memaka na Bercy mais oyebi ke Didiston o ba otuna eza Didiston o ya mwana na yo conscience na yo moko yebi ke Didiston o ba otuna eza Didiston o ya mwana nga donc eza Didiston o ngande na bota mais je ne sais pas pourquoi ba artiste na biso bozala affichera ba comportement moko bizarre so ba mebi na bémission na ebite bolukaka bobwaka bordir po ba émission na bino etalema po batu bozonga na ba actualité na ebite siko Didiston place aza to mama ya Didiston place aza atali émission wana est-ce que Didiston akoya ko répondre te po biso so to yebi pe Didi ndazala bon ye pa répondre kalo ye pa zaka muta bordir oniatie bordir ye pa ya niatio bordir to yebi Didiston de kendara na papa na bango ale temps Didiston akoya répondre na réseaux sociaux bobandi koya aza impoli mwana moko mabe Didiston impoli non papa nde abandi en réalité makambo na internet ezalaka nango lisute en réalité débat ya kofi na bana na internet bato bataka ngo lisuka te donc débat ya kofi na bana na internet esila déjà esila bato balandela yango sute namoni bato ebele bafingi na ba commentaire bato bafingi tata zoba tata o aza ndenge nini tata oui il faut bato bafinga pour yo batunyo mwana na yo répondre azala bien azala mabe yo répondre kaka te aza bien c'est tout au katimba la moko émission wana pour émission komi na suka journaliste ko tazoloba na Kofi te sil mais Kofi azoluka aloba kaka mwana yo moko oluko yo beta e bordir liboso bato mwana yo moko azala impoli azani eza yondo bota ye azala impoli azala so ndeni yondo bota ye de éducation za nango yondo pesi ye mais lelo soki Didiston aye ko réagir par rapport à émission au papa na ya sali soki aye ko réagir yana bato ba mona Didiston mabe yana bato ba mona Didiston impoli mais papa nde abandi ko réagir mabe na émission ezotalema publiquement. Parfois tout le monde a Kofi azalaka bana soki Didiston abimi alobi ye pa bimi soki mwana bimi ye pa lobi siko vrai sens ya kibo papa eza wapi vrai sens ya kibo papa eza vraiment wapi po il faut beta kaka moni mwana otikala ka mwana otikala ka mwana yana makamso moni pena mwana alobi mais tant que papa oza kuna te tant que papa otala kaka o répondre te ozika munoko kangi ovandi o répondre mwana te pour ce qui papa oye ko répondre mwana na papa na mwana bokomi lokwa ndenge moko alors papa ko yo répondre mwana jamais okoki yo répondre mona te mais Kofi to monaka yana bata mususu Kofi kutu yenda bandaka eza bien te mais to monaka awa soki kaka Didiston abimi okomona batu bakoya koloba
okomona batu bakoya koloba ebele bele fallait pas bima fallait pas boye fallait vanda Didi Stone impoli Didi Stone. Est-ce que maman ya Didi Stone esika azali ayoka ba popo o Kofi alobi na émission pona mwana na ye bino bokasi mwa mwasa na ozana esengo ya Kofi ozana esengo ya Kofi ozana esengo ya Kofi te yango tolobaka à un moment donné il faut yeba koloba Bamarambo na ba comédien na ba musicien na ba comédien bayeba ko répondre te na bémission nyonso bakendaka bayeba ko répondre te na ebite boyeba te ke boza ba star to ndenge boyeba ko répondre. Journaliste azane kapwa tuno ba question tuna na yo ba question po ayebika ba question wana yango nde esunga e po atalema. Journaliste aza kuna te tuna yo opposé ba question nyonso ya lingi po ba question wana esunga ya za wana te ya luka talema ya luka talema ba question wana ezo sunga e po atalema aza kuna te. Siko yonde muto ba opposer ba question zana mayele ya ko répondre pour ba question na lobby e balukela ote. Mais mabe o lelo to mona e pa batu na biso. Mabe o to mona lelo même na ba comédien. Même na ba comédien, même na ba musicien, eza mabe o tozo mona lelo. Bayeba ko répondre te. Bayeba te nani azoloba na nani. Bayeba na bango to leki ba poser question. Ayebi na ete a répondre nini. Ayeba na ete na loba nini naza liboso a caméra. Na loba o liboso batu na loba ngo po na vie nanga ba nanga pe ba na kati mama na bango pa koyoka ayeba ne loko wana te mais ya oya kaka aye a répondre. A répondre ka batu batalanga batu ba monanga na Kofi nga pe na répondaki mais o répondre mabe mais bana no ba na kati ya likambo yo yeba te. Yo yeba te. Ba commentaire ya likambo wana mutu tu asepe nango te ena mutu moto o a commenter merci Kofi babeteli Kofi maboko mutu tu asepe nango te bozela na lukango na tiela bino boyoka est-ce que papa akoyi ko répondre boye na émission ce qui va poser question boni Didi Stone même journaliste o a posé qui question na boni Didi Stone ayebi ke Didi Stone na Kofi bala na ba guerre ayebi ke Didi Stone na Kofi bayoka na raté mais a poser yango po ayebi ke Kofi a o déborder na ba mo a poser yango po ayebi ke Kofi a o loba mabe a poser qui question wana po question wana epesa moi elengi na émission a poser ki yango tangu de ba telemi ba okabona Kofi akende yepe akende mais abouaki eloko wana eloko a touti bordi moko a ozela sko réponse à Kofi mais répondre ka ke te Didi Stone aza bien. Répondre que Didi Stone aza bien. Oana mwano o aza star. Mais à chaque temps, oyaka na émission, oyaka na TV, pona luka kolobaka. Sko tango loba botango ya okende pe kuna pelisi live alobi mais ya Didi Stone de panza e panza ramonde. Bande ronanga natiela bino bolanda. En tout cas, bo s'abonner s'il vous plaît. Botelanga ba j'aime, telanga ba j'aime à bien. Partagez les ngai vidéo ou en tout cas partagez na Facebook, partagez na Messenger, partagez les na WhatsApp. Tindela bandeko lien partout bakota et puis tango zo s'abonner ndeko nango zo landanga, activez les cloche de notification pour prochainement tant to tsa émission et komelo esi kanyo so ozala. Yango bo monto beta sete na bandeko bo s'abonner katango s'abonner, activez les biso cloche ya notification. Nga sepela na we ranson neb sarabino toujours na sepela na ngia ma de la forêt po ngi we ranson penza ça vous menti a boko libana na e très kitoko we rabana na e bana respect moko pas possible
Weranson vraiment bana ne ba respect wana pena to boya te to lo ba vérité Weranson abokoli bana bien bana yangi ya Madela Forêt baza respect makasi baza respect tomona kama Sylvie Mampata na matière na mona otela bino ta lobby tomona kama Sylvie Mampata ndenga sala ba vidéo na pona ko expliquer ba jeune fille olenge ni yova na mabala pona ko expliquer di bala eza nini elaksa ki nanda na bango ba vivre bien elaksa ki entraîner bana na kitoko et entraîner bana na bien Kofi ayeba te yena na liya baboyana ayeba eloko wana te ke yena liya baboyana Didiston aza trop fan ya mama na ye metango yo papa lukyo sala mama na ye mabe opesa mama na ye mbanda moko boye okuta koke kozala mbanda na ye te selon ye tango yo papa nyokoli mama na ye na ndaku est-ce que moi nana oasir olingo makasi te oasir moi nana ozala bien na yo te il faut yeba koluba ba émission obosala kande la kisaka boza sage te na ba émission obosalaka soki lelo ba musicien belé ba fingama bazoba soki lelo ba comédien belé ba fingama bazoba par rapport ya be mission o ba kenda kosala omona yo moko ke mutu akoti aosala émission mais aobimisa maloba moko oyo correspondre te na kiyende ngaza na émission oyo sala omona ke maloba correspondre te omona yo moke maloba muto azoloba correspondre te na kiyende ngaza na maloba kende concorde te yango bomoni ba comédien belé ba benga bango bazoba ba musicien belé ba benga bango bazoba par rapport ya bilobela boa batumo de ba filma bino trop boa batumo bo message de na caméra mais bolinga bo sala ngolo kwa bobanga caméra na yeba te poani bolinga bo sala ngonje bobanga caméra en réalité bo message na caméra mais bo sala ngozo pe na nkopo na sala kwa bobanga caméra na ebité en tout cas bande konanga na otikela bino tolanda nanu audio tolanda Kofi ezaki vidéo ou elekaki na émission tolanda ba propos ya Kofi par rapport ya moi na Didiston partagez la vidéo s'il vous plaît ndekonanga partagez la partout partagez nzamba lulo pambola yo partagez lenga tolanda vraiment ba propos ya muto to benga papa muto to benga parent muto aza parent aza censé ya ko protéger bana na ye ya ko protéger libota na ya ko protéger bana ye devant public ya ko protéger moi bana na ye devant public mais ya zo ya ko bimisa na ebite Didiston wa pozo tunanga o ya Bercy o na memara na Bercy to o nyo tunanga o memara na Bercy azala mwana mukie eza ye wana Didiston ba tuna to za Didiston moko ya mwana na yo Didiston to za na eza kaka moko ya mwana na yo ba poser question pour créer polémique mais bino pe kon bolinga buzz bino pe ba musicien kon ba sala bino na makila buzz kon ba sala bino na matière à buzz o epe ko sopa ka buzz pour ani po ba to ba ya sur internet ba ya olobela en tout cas to aimer vidéo la famille tolanda to to ka na biso bien tuna bonne Didiston oh wapi on a memara ina Bercy ou bien ya mikolo ya mwana na yo kasi on habite mwana ya mwana na yo kasi na yo ka réponse nanga papa tune comment ba tuna nga susu ba na lobby Didi o na memaka na oyo ya mwana na yo bonier na réseau na mona ka na santé bien la dernière fois que vous avez parlé c'était quand on a évidentité il de notre la rose moni hier biso yaki hier te mais izaki nonga OK pour mwana a otikala ka mwana ya papa na ye voilà merci au revoir au revoir boye nanu on a le micro évitez mon boulot otikala bien vous avez émission le bien non est-ce que yango Kofi azalaki obligé ya koya ko répondre biso ainsi azalaki obligé ya koya ko répondre question o na lolengo Kofi a répondre ango
Kofi azaki obligé. Bande kosono bina tangela bino ba commentaire bokamwa. Bokamwa. Sono bina tangela bino ba commentaire bokamwa koma bato ba fingi Kofi. Bokamwa. Mutu musa lobi o po nini journaliste yaki kotuna ye Papi Mboma poani Papi Mboma tuna ki ye question ya modèle. Oui, Papi Mboma ea musala na ye. Papi Mboma ea musala na ye. Question na ezaki question moko po e créer polémique sur la toile. Donc eza question moko même ye Papi Mboma tia tuna ki yango a posaki question na po e créer polémique. Mais a posaki question wana teke o par sentiment. Parce que muto alingaka kata polémique wana elingo zande ye moko Kofi Olomide. En réalité, muto alinga kata polémique wana. Akati pina likamango pian e katani. Ilingoza la Kofi Olomide. Batuna ke question za lisasite. Batela ki mundu ki te pas répondre nandengo ya répondre wana. Eza question. Papi Mboma tuni ye question. Quant à yo parents, oyebi lolenge ni na ko répondre question o batuninga devant public po naza na télé, po caméra eza liboso nanga, pour valoriser aussi mwana na yo, pour valoriser ta fille, o aza reconnu monde entier. Tant o batuni yo question, répondre carrément que t'es elle va bien esili. Même Papi Mboma ye moka linga katamba moko akatimba moko esili. Mais bati oka moi question mo ya piège. Bati oka moi question mo ya mukie. Osopani. Osopani. Yo moko ebi ke ba otuno di diston moko o ya yo. Mais yo sopani okomi didiston wa mwananga e didiston wa ya bébé to wa mikolo didiston mikolo ela kisini didiston na bébé to didiston na mikolo ela kisini ya mikolo to ya mikolo te ela kisini batunyo didiston za mwana yo répondre question pour ba otuno onde mwana na yo ba otuno mutu musute. Yango bomona ba musicien na biso baza respecté te. Yango bomona pe ba comédien musu baza respecté te par rapport ya ba propos na bango. Ce qui Kofi Olomide a répondu qui question au sagement. Lelo balinga ba fingete na émission de ba fingi hein. Balinga ba finga Kofi tende ba fingi. Baye kofinga Kofi po ye moko a répondre question ya buzoba apesi réponse ya buzoba ba réponse na ye ebimi buzoba ba réponse na ye ebimi buzoba ba réponse na ye ebeti libanda mais ce qu'a répondu qui oui, aza bien, liston aza bien, ba tu balinga ba ya ko répondre ya oh Kofi vraiment bravo, bravo Kofi. Réponse qui to ko Kofi azala qui sage répondre bien. Mais le lobo yo finga bato ba olobe la Kofi na ba commentaire. Non, vous en a droit finga bangote. Vous en a droit finga bangote. Réaction Kofi ezaki mabe. Kofi a agir mabe. Agir kitoko ata mukiete. Omone bablo mususu ba mafinga musu na réseaux sociaux il faut ba musicien topé ba comédien topé ba musicien il faut ba asima ba mafinga musu il faut ko asime. Po eza yondo lobi mabe. Eza yondo lobi mabe. Eza yondo répondre mabe.
tomona babilongo so ezaka omona nani omona nani sindia ye mwa libanga mo pe bwakami pe boye na paradis Liston mais osepela nango te Koffi il faut respectaka mama alia po alia botela ebana abotele mwana pardon il faut respecter kae abotele pe mwana aza star bomoni nani Diddy Stone malgré qu'il impolitesse na ye mais aza mwana moko aosala fierté papa na ye soki bazaki koyoka na papa na mwana bonge bomona Koffi ndalinga azala fier na musala mwana ye bonge bomona Koffi ndalinga bando sa pe mwa vantara musala mwana ye mais problème ezake po ba yoka na te. Problème est que pour ba yo kanate zala l'aise na mwana yo oleki na émission ba tunyo répondre sagement bozala ka sage ba musicien na biso nde boa sage te to mona koto faire na mwana na ye to ya koto fali na mwana mais finalement bozala sage boye ba ndenge ni boko répondre na bémission o babenga bino bémission na babenga bino po babenga bino te po poata ba vie na bino po pesa ba matière babenga bino te po tuta ba bordure mais babenga ka bino nde pona pesa ba lobela ma misala na bino so batunyo ndeni mo awana za mamnanga privé esili awana za vie privée esili boka musara biso nde boyaka na mamna bino privé awa na réseaux sociaux ba tuno question moko yo bimisi nyonso ya yo ya privé ba tuno question okomleka na internet te bando tuno ko ba question mo ozo concerner yo na libota na jamais mais bino bozala d'accord nango ba tuno bino question moko oyo poati na o bandi ko loba biloba loba eza kitoko te. Ils ont vraiment qui toko alors ba musicien na biso il faut bokola ba artiste bokola botika ba problème na ba na bino papa zala sacré bwana ba problème ebele na ba na bino yo moko boti mwana mena mwana boyo kana te komi problème yo na mwana eza nini so moni mwana oleka na ba teva zo debo de vanda kimia Eza passe. Alors, s'il vous plaît, si vous continuez la chaîne, si vous visitez Ursule Botello TV, en tout cas, vous s'abonnez, vous s'abonnez à la chaîne, vous s'abonnez, partagez les vidéos partout, et puis activez les cloche de notification, tant que vous s'abonnez, si la j'aime bien, partagez les vidéos partout, message oyo, et panzana partout, et comme nabande konyoso. Bartiste na biso bastar amboka na biso s'il vous plaît, toi na posa tout monde na bino beaucoup ma penza batu dobo tika babilobela bozara na bémission et ozala malamu mingi. Ngana bien tokutani à la prochaine occasion ceux qui t'attendent Nzambe azongi te. Tielanga j'aime bien s'il vous plaît. Tielanga j'aime bien et puis pesa Koffi conseil na commentaire. Pesa Koffi conseil na commentaire. Koffi a mukolo. En réalité Koffi a mukolo. Et na bémission il faut y ba ninyo loba te po a mukolo. APM Kolo mais ermo bakam sangande balinga ko vivre ka lokwa bana mikie et ça vraiment pas si mingi bana onanga na tiki bino tokutani mbala sima bye. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botellois, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.